Bonjour et très heureux de vous retrouver si nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, bonjour. Merci, on a continuer à s'abonner à cleboa.com, mesana kutala, pe kolandi la actualité, commenter en tout cas, ton gabino mingi ndebino pe bolingara, biso mingi ba gros bisous na bino partout bozolanda biso monde entier mon bato pesino ba gros bisous. Merci na de la nation tonton banda boss na biso gentil, boss na biso zambanda kande boyo ka tonton banda na zape ka mbanda bato belé, banda ba site belé, banda ya ba kolo site belé, donc ça c'est de la nation tonton banda. Merci à Boss Lady. Boss Lady, moi ça pembe par rapport à bleu Mikolo. Moi ça pembe zola ta couleur mon frappant. De ça là bas waouh. Ça c'est Boss Lady. Merci à Marcus Ngangeli, mon caméraman, Babi Mikolo Azongi. Azongi parce que Kati Souki, maintenant il Kata Souki Temel. Azongi c'est parce que moi coiffé comme trop. Mais pour aujourd'hui, vraiment, on va aller parler avec celui qu'on appelle Adams Luzolo, le président de tous les présidents. J'aime bien l'appeler comme ça parce que lui, il est au moins gentil, hein, président. Donc on va dire président dans la mousso na Pongi, président. Nakutaki ozalaki fatigué le bokenda qui place membre et simba qui était en ozongi bien comment. Mais avant de commencer, j'allais dire bonjour président. Bonjour Julicia, bonjour Cléboa, bonjour Marcus, tonton Banda, fanatique nous sommes abonnés tout à cléboa.com, merci beaucoup. Président, ça non on est un peu fatigué, vous avez été. Mais ça va te belé tout na robin que président pour nga mon avis pourquoi on a bien que président. Vous êtes fatigué pourquoi? Ouais, problème est que tu vas dire tout à la ramboka, tout à ramboka ndi zokende et après na fatigue te ezara que non bon journée gara. D'accord, merci beaucoup. Merci à Joe Lili Atala, en chair et en os. Babi Boss, moi encore bien, vraiment en chair et en os depuis Londres. Moi, à Londres, à Solo, à Tango. Merci aussi à Maria Atala depuis France. Donc, bah, gros bisous. Sans oublier celle qu'on appelle Mama Deboka Manda, Deborah Kabanda. Maman, mon chéri, je l'aime beaucoup. Et puis, elle sait que je l'aime beaucoup. Président Adams, il y a son nom, il va faire les Okende, ni site les Okende, Congo télévision ils ont bien ils ont bien toujours na ndenga Kinshasa toujours tout ça ça marche très bien et du côté la team va taper et si Canada chargé média tout en plein studio tout ça la mi-ange mi-démo tout simplement moi ils ont ceux qui bat titre ils allaient ils ont 16 titres. Et puis, tout ça déjà dans Reine de Saba, où il y a un single moko dédié Janine Diago, la femme la plus riche de la Côte d'Ivoire. Les Awana et puis la générique n'a pas 5e vitesse. Il y a des autres là et ça la pont entre retirade de la carrière d'honneur, na tout simplement moi les deux singles où on a des motos ça là donc bateau déjà Janine. Batoiseau consommant déjà parce que quotidien l'artiste chante avec son cœur, c'est-à-dire les musique ils ont kimia non c'est pas na partie moko azong si vient biso bozi na partie à na sukawana na komemela yo couronné reine de Saba samedi soir tout tambolé longo hein ils ont le mot vient na ça yemba on kala mais et tellement ils ont phrase moko ils ont bien à récupérer partout nature na souka et ça les pena pour na la musa souvita on vient tala qui on via ezaba œuvre tout ça là et puis l'artiste héritier Watanabe comme Koffi Olomide Quadra Koraman via ba Fali via ba Modogo via ba Suzuki via ba Mboshi li passa via ba BBJ3 via ba ya ba Tebele yende ba ticket la charge ya musique congolaise et pas ya feu Bob Mundabi. Papa Mundabi a grand hôtel tant à na testament le bac non les patrons de la musique congolaise c'est Koffi Olomide et cet homme m'a dit la vidéo malheureusement téléphone on a la sur la vidéo c'est lui qui a dit que non cher héritier Watanabe je te fais cette vidéo pour te dire que c'est toi l'héritier de tout père Abafali père Abatutu tout à lobby héritier de aza héritier ya maramunios tout na musique oye Koffi aza patron lobby sur aza te mutako héritango ya wana si Koffi Olomide se permet de le dire c'est parce que ayokaki retira de la carrière d'honneur ayoki reine du Saba ayoki banzembo vous sentez que non
Retirada Carreau d'honneur, c'est un album oyo et ça déjà 2 ans. Mais banzembo lokola ba DDD, ba tout en noir, ba version, ba betifo, ba j'aime mon mari, bazo comparer na musique et bimi lelo. Est-ce que vous comprenez? Na bato peut ba tala pour comprendre ce que j'allais dire. C'est-à-dire un album a 2 ans de succès, bazo comparer on a un album ou des chansons au bimi lelo donc mambo ya lelo na mambo eleki. Ya lokola banzembo mo ba yembela boule biso ata boule na ebite peut-être famille na bango ba biki no nzembo oyo ba yembango pona koko na biso pona nani bakolo boule mais biso ce que to yemba boule na ndenge ezaka penze moment so la ni test nango ondeza nzembo mo ya matanga mutumo bakufa mutumo bakufi ba yembela thème nango ezandeti nzembo ya matanga to mona nzembo basaila sans souci nzela bobezala ki soki toko kende ngana pasi aliwa uzompa eza nzembo ya matanga mutakufi ba olela ina nzembo mais nzembo na ti lelo bato ba moko interpréter ngo na bato ba beta musique ba interprétation eza ba lignée au sco héritier anango so tel ba DDD et ko sila raté papa Chira loba Èvre est-ce mon place omba ici là au mon place nzembo yo dis-moi amour ici là au place nzembo il y a Sainte touché ici là. Et s'il a raté deux ba Èvre. Il y a un chef d'œuvre on a hérité à ça l'album avec beaucoup de chefs d'œuvre na kati. Lelo reine de Saba et koti pera na ba lignée wana. Ya nzembo moko un artiste quand tu le chantes, il chante avec son cœur. Na retirada da prometteur biso musique intelligente. Ça toko ya comment? To ya parce que ça na kaka boni. Cité wana. Retirada à prometteur biso musique intelligente. Je vais chanter une musique intelligente. Mais ce qu'on a bateau retenir na tout simplement moi l'artiste nous promet qu'il va faire une musique du futur, la musique du futur. Donc musique où que boyo qui on lelo bo pesa 2 mois 3 mois tende banze mo ceci là to yo qui 1 mois boye 2 mois boye album route bimika lobby a déjà nako bima nako. D'accord, merci beaucoup Adams Luzolo, mon président vraiment. Na comprendre que na peso bonjour ba moko komi makambonyo swana c'est comme zo bandoluka obandoluka komana. Mais président té nga problème nangeza ba question nanga ndefo bandana ko répondre parce que on essaie da bonjour so kiti nango bongo. Boni OK boy. Ce qu'on a ça pour ça ba question nango bando répondre. OK, président. L'autre fois tu as l'émission. L'émission salaki to parla qui sur makambo comportement ya moko ya ba muto sala ki pa na chroniqueur na moko na kombo ya Nyamakor. Obanda ko loba ki ndenge bakanga ki ndenge shokaki par rapport à makambo ndenge lekaki. To mona ki sala ki vidéo a sengi pardon. Du coup abimi prison. Mais to monier apparemment azongeli sous ko finga. Kolobane makambo bandaki kolobane depuis kala nde ce qu'on a zolinga na yeba yo moko atoke asala ke pana yo moko mukolo site era pena ba bloko ano kotsango soki so est arrivé lisusu ke makambo wana et se répéter lisusu bakange lisusu nde ko sala lisusu émission ou bien ko sala ni parce que era lobaki bongo zana batumsu ba okela ke mabato belé ba bengaki ba okaki mabende ngolobaki mais abimi azongi lisusu habitude ne yakala apparemment conseil au pesa kité otike kaka na comprend un peu. Ouais, joli, tu sais, dans la vie, moto ayokaka, moto, tout ça là, ma bien à sentimenté, ma bien à rire, mo salaki, tant au senti que nous avons quand on a ça malamu, ya ronde et salinga bonzo, na bano ça ma bien de mote footinga boy, ma bien de mote footaka, malamu et zongela ka moto na bolamu. Tant on a yaki ko défendre, oui, il faut tout défendre, ba valeur, money. Tout y a raconté dans le sentiment guerre faisait la musique ndenga na lobby ma musique na défendre musique mais na royate na bandi kofinga ba personne non na roya na bana recilter ba parce que bato na recilter na bana ba famille ba responsable ba mais so na sali musique na comparer musique on a musique oyo moni eza na vendre produit tout le monde a même na ba brascol ils alandeni oyo ko azo teka image à brasserie na ye o peut teka image à brasserie na ye mais jamais ba kotaka o
directeur ya brasserie wana kutuni za boy bakota kuna tezalaka brasserie na brasserie nanga yangeleki. C'est comme ça. Ngato na yaki ana ko défendre ba valeur surtout soigner tout qui est na ndenge ya justice te tout qui est na beauté za musique tout lobi la musique mais ce comme na marambo o tia mutu na passe bo même bible et lobi ko souhaiter mutu mabete moni na kene na bon na lela ki bongo na expliquer pe batu ke non ko kangisa mutu ya mabe na lobaki pe na part na yeki asala ki mabe ndenga kene na ba injure mutu sepele na ngazate et c'est que les gens oublient mutu ko sala vidéo na ye azo finga mutu na ndenge na ba règlement de compte na ba mais Azola Tissango, héritier. Héritier n'a jamais envoyé quelqu'un ingérer les autres na TV na Komonae. Par exemple, Ngane na Aboy. Na évité ce qui na sa émission mon na finga moto amal. Na ko comparer ka musique. O eza église à musique. Tout ça la musique, il faut na défendre ngo, il faut na banda ko sala net ya bino zo simba te ya biso ndezo simba. Po bino peta bo leka bo ndima ya biso te umoni na sens wana mettre ko finga batu na sala ngote. Preuve en étant tout ça les démarches, oui, et ça avec motema malamu malgré à comme déjà tu kuna et ça avec motema malamu ya rosala porter main forte de façon à bimisa ye kuna tant abimisi. Sa maman me demande abi que non lokola ayo ki la rayo sera y a répété sous la erreur wana avant de pana yo pendant un moment ce qui dit pana yo wana banga ko sama so prévaner nana ba vidéo mususu ake afingi bato aye na ngona kota ate et belé za na kota ate surtout sur na bi que non ezo toucher ba personne na linga ate ce que ça longa ya musique ndako bato comparer ka musique c'est bon parce que héritier tinda muta fingi le batute ngape na utinda te mutali kana te va finga mutu na kombo na ngona linga ngote omoni to bana ozaneka ba problème ka wana c'est que au ça la vidéo na yo sala libanda soza mamuna bino ba guerre internet que ça pas chez moi non c'est peut-être awa kiti na ngate ni na ngate que ça ba vidéo na bino bo sala rien mais ce que ça que on répondre bien mais ya ko finga bato nam para na ya bano lingate ngana bano lingate héritier ko te lekate bato ba kanta c'est comme si il est derrière tout ça non dadi mo la lekanate va finga mutute ngana finga mutute Francis Diba ya finga mutute siko so déjà biso de dona rata la team les restes c'est pas partenaire extérieur donc moni mutumwa c'est bien la musique azo soutenir artiste mais aza membre T effectif ya groupe ba membre effectif eza ba biso de ba membre effectif ba o ba yara ko lobela biso baza ba partenaire na biso moni parce que baza belé biso ba na poto misusu ba na Angola misusu ba partenaire so mona bundela biso ba soda na biso ba base to benga ba voilà ba base na biso so biso to yoki la pe ba base so base pe lobby biso pe to yoki moni donc voilà mais pour nous lobaki ngana ba no défendre mais mutonga zongeli susu ndeti pour l'instant aza pa na ngate moni aza pa na ngate aza ailleurs donc kuna zali siko ape mwana bato ape na vie na ye ngana bano contrôler tant azapa nanga solo azapa nanga te abundela pe kombo na ye na ndenge na ye pe kuna po ye pe ba finga ka ye pa zongisaka menga yo yebi ke belé basala ba vidéo ba finga ba kenda kuto de la mais apparemment question réponse na ozela ne okana sukande na zoko ka koyoka na zo yoka donc oko mawana te na lobi boy a continuer à zongeli prochainement so ça qui se répéter le sous yo okoloba nini ndeza na siko nanga na batu oyo bato tala biso ba yebi déjà to monaki to salaki oto ko sala ape mukolo mutu paso tinda ye asama mwana azate pasio ayoka ki na IP crime pasio ayoka ki na parquet pasio ayoka ki na prison ye mutu azala ko na ngate tango abimi to pesi toli ko sala sute ayoki ona ko sala sute ba memona ba mvutimate OK tant sur à reprendre moi je ne sais pas mais le bin à reprendre donc à simé ayebit ayebi esika azali ayebi place na batameli azamukolo donc oye la ye akwa simé sur peut oye la ye mais to souhaiter que eye la ye voilà. D'accord, merci beaucoup pour tes réponses, Président. En parlant un peu de ma vidéo, ma vidéo, tout ça là, tu peux t'en ma vidéo sur Internet. Il y a nani ndenge chroniqueuse moko asalaki vidéo à s'adresser qui na Karine na ya Myriam
Si réponse peut à Karine et Kokoma, normalement Karine réponse nae au lieu à répondre la fille ou à ça qui m'a camboé en question à Kenda qui a touché c'est long de tout qui n'a pas tout mon ma vidéo à Kenda qui a débordé un peu à Kenda qui a matsango likolo yo moko en tant que membre de la team ROYO Kakam et ça la qu'on dengeni siko awa na longwe na nos membres et à la team au monde non répondre des questions parce que makambwana est lié na ngoko toute la team te ezo lié pe héritier te question tuninga otunisiko étant que mutu internet chroniqueur otunisiko chroniqueur à ça l'analyse na par rapport à mamona parce que sonet na bina loba au nom et à la team ezo la orchestre tout ce qu'on a orchestre bêtise tout ce qu'on a héritier watanabe bêtise. Tu sais pourquoi il attaque la team parce que herbe vidéo les cas qui et Salemaki tout le monde qui monte ça qui vidéo c'était Gloria Langi à s'adresser qui na Karine na Myriam denga toucha qui famille il rien à voir héritier attanga ne combat héritier te attanga qui Karine famille Karine et au ça la sco OK et logo et là qui la team tout le monde ba akafulex ba c'est l'on émission ba comme ko retirer non des mots là à retirer pardon sengaki au so monasko et logo ane côté déjà la team monisikoyo tango nga tango na répondre des questions pourquoi na lobina longoli na no poso ya la team na zuka zaka la team na tina mopanzi na longoli héritier na marambo na za siko otunisiko chroniqueur et internet journaliste internet analyse siko yanga na yo poto ya tout le monde a ba réaction sur oyo et yaki ça dit quoi quand Gloria est passé insulté parce que quand ils arrivent insulté incité Myriam Mokonzi ba opéraye ba tikari ba bosana soki logo na libumo yango sala ki ba pesa mbongo ba mondele azali logo te boy papa Karine boy azali général te azali soki colonel akufi na pet ba latisi pété à général et boy tout ba dire wana nyoso tant Karine à ça les répliques d'abord pour Gloria comme à niveau na ezaki direct qu'il y a Myriam Sera Karine tant à ça direct na yazo senga na batu leki na ngaye poto bo pesa chance ni bo pesa batu nyonso awa to ya ko luka moni ba marambo yo boy azo sengele kutu net na opinion ke ba bomela e moto et tout Karine abima na vidéo abi nga moto naza nga marambo yo kutu donc le kate to kende bongo tina suka mutale mate rando tina poto vidéo pe et na ba réseaux sociaux total tout mon réaction bango pena ba lobela moto te batangi pe comment mototé je ne sais pas si je me trompe mais vidéo na mona ki na mona place batangi comment mototé na mona place ba côté qui Gloria té na mona place tout le c'est pas pour taquiner les autres mais tout ça là juste c'est une petite analyse il y a pas propos de tout monaki Karine a mon vidéo au Gloria ça là sur pour na répondre sur quoi c'est Myriam maramno so yo na lobby wana Karine tant à telle vidéo. Il paraît-il, moi je n'étais pas là dans mon IPK vidéo. La vidéo de Gloria, c'est l'homme va dire à Karine, Ezaki Nandaku, Yawera. Ma pâte a été là, les rois de la forêt étaient là. Pour s'auto-raisonner, pour Gloria qui n'est pas Wera. L'absence à Wera, je ne pense pas que Gloria ait une absence à ma pâte. Ou soit, entre les deux personnes, Gloria, peut-être qu'il n'y a pas de ça. Et dans le cas de l'opin, on va salir vidéo. Et si quand Karine Ezaki nini ndenge ça la vidéo les rois de la forêt étaient là ba pegisi était ma pata zakona ba pegisi était et c'est ce qui a poussé de tinanenga kanda que ba vieux bazana ba mère bazana ba pegisi té à lobby à répondre Gloria était il faut attaquer bato bazo tinde selo Karine ba onde bazo tinda a débordé oui Karine a débordé à lobby makambo yo normalement ko lobate omoni a débordé, à lobby, na sakanda. Je pense que quand Karine faisait cette vidéo, à téléphone, elle était seule. C'est Myriam Soazala qui wana. Je ne pense pas, je ne pense pas que Karine a sa vidéo, non, vidéo il non permettre ôter. Mais tant EKI a touché ba point, c'est impossible. Dadi Mola à Monique, vidéo, Karine, elle est allée trop. Parce qu'il était la première personne à faire la vidéo. Bah, tout déjà, par contre, Myriam,
bato ba loba déjà et comme déjà que non hérité ezali guerre na bango hérité dadi mo la pona ko sauver ce combo ya orchestre na komba hérité aye ko sala vidéo ya ko retirer pardon non parce que exemple mo za lokola Marquis a na voiture na ya za patron na ta voiture na wana après si chauffeur na recevoir ba ko sala na taxi ser mo boye na zemi na zui malaise na ta car je ne pense pas que Barbenga Marquis patron est toujours ser mo ko za na malaise to ke otiki na hôpital non ba ko sala bongo ba ki ba tiki ser musala suke sina pourquoi ko sala nini après c'est un rapport que non nanzela ko tout à do sala na mo ita to me ko ser mo ko zo malaise to ke na ko tiki na hôpital ba soigner qui est Mexico ça va to tika qui ça va ba landela ba soigner ils ont un rapport c'est ce que Dadi Mo l'a fait Dadi Mo la est responsable na quatre orchestre un chef a diriger département ya commercial marketing communication a porte-parole la bouche au Texas héritier tant à moni déjà réaction na batu de ba comédie ko ça ba vidéo na combat héritier et comme ko kende mabe pona ko elaxate que héritier derrière tout ça azui charge wana ya koleka na TV ya ko ça la première pas ya ko ça peut pas ya mabete tout le monde qui mabe zalaki Karina Fingi Dadi Mo le temps responsable mukolo ake po bima ela ta orchestre té parce que batu vraiment déjà po Dadi Mo la la vidéo batunde ba koma kiko koloba déjà ko interprétant que non ndenge ba fingi wata zo lobelo côté wata boy wata moto tinda non wata tindi mutu te zaki guerre na ba ba gloire na ba nan Dadi Mo la sali vidéo pour na ko senga pardon juste que non ma pata limbisa parce que y a qui na TV il faut tout ce qu'on a TV tant pe Dadi Mo la sali pardon base pe et lobby non orchestre za na monopole ya kofinga batu ba pekisaka te ba onta ba finga to mona le roi de la forêt tinda te sankara so fingi mutu le roi de la forêt tinda mutu te ko senga pardon ba on ba kina na bongo za musique za guerre à musique to ko kena bongo et tant que to yo ka pe ba base total pe ba base pe ba réclamer Dadi Mo la au sali vidéo pour na nini il faut retirer parce que Dadi Mo le temps qui est responsable a ko retirer pe pardon te na ndenge de ase bimaki mais to ko so la pe na ba base total ça bon ba base pe ba ida biso to za orchestre bazo bate to orchestre ba intellectuel bato mutu esalaka so to moni mabe ezali to promouvoir ka mabete total la pe ba côté positif ya ko mona réaction la poule gatan ba tourner maka comme il est pour rien azana elo roté ya ko mona ka sala système ba international ou tourner question mo bo atalio kabo ou tourner marambo atalio kabo ou tourner mamba orchestre le rôle des orchestres c'est nini à répondre parce que guerre na bangwana alobani na guerre wana bato bosa guerre na bo internet ba règlement des comptes na bo ya internet yo tout na héritier watana be o kutu makamuna e ezate et lokola ba base na biso balingaki Dadi Mo la retirer pardon biso to lobi to ko solo na ba base on peut pas monter leki nango mais ce que les mal les années bato bazo mona kaka ndenge Karina Fingi le roi de la forêt mais bato be bazo tala ndenge pe papa ya Karina na pe kaka pe à son âme ndenge pe ba finga ki e ser wana o ba finga ko na ser à Karina problème les années ba leader ba aider bato comme héritier le fait bakanga bato na bango oyo ba fingela bango bato Karina Finga na pona la timité so tali Karina Finga ba règlement de compte azalaka na Fabrice afingaka déjà héritier ce que to lobani Fabrice mtabano tinda Karina Finga héritier to loba bongo po azalaka déjà kutuna na Fabrice afingaka déjà bato afingaka déjà bazalaka déjà ba problème na ba artiste na Fabrice siko ayena la team a continuer ba rando na yewana moi je me souviens un jour, héritier m'a demandé, il y a Karina Kota répétition pour la vidéo, audio, il paraît que Karina Finga est Félix Oisé. Donc, donc, ami yebisi, donc, nami yebisi, yebisa mutu na yo. Ami ça et la vidéo kuna mi sengela déjà par avakuta komate na benga Karine Karine problème ni ngo sali marambo président bikutu donc koma kutu na répéter soki abi dans la salle de vidéo kutu ils ont ngate ba imiter voix nanga na salle de vidéo kutu des gens déjà na bazo publier déjà kala minta bien sur salle vidéo ça va sur salle nante sala senga esquisse to ebi ke batu ba imiter parce que ba mena ke campagne mo ya ba voice awa o voice azo tonga bato voice to ebi ke non bato ba comment imiter na ba voix
moto ape voix ya joli ça randengo lobaka lati yango pena boye akombe ko ça pe ba audio mo net yo moto lobango or eza nango yote donc pona makambo oyo ezake na lobion au nom il y a internet hein là ta coûte orchestre parce que type non répondre c'est pas héritier qui m'a dit de venir dire maramono sona lobia na lobby par rapport à réflexion oyo et yelinga ina kati il y a émission oyo donc bato balandi balati sangu tout la team te balati je n'ai pas parlé au nom de la team non na longo pena na la team na recharger média mambotali vidéo kuna mais awa na répondre na analyse ya maramono oyo yo tuninga donc guerre ya Karine eza guerre ya Karine guerre ya la team pesa na guerre te biso do promouvoir la musique na biso parce que j'ai suivi un artiste et musicien aleki na TV azoba mamu c'est comme si bato bakindaka basala musique na bakofinga monsieur tant ozoba biloko il faut yeba mamuni ozoloba biso finga te toza pe na posa te bato afingela biso poto sa musique parce que papa oyo abota ba musicien ebele o tout tanga bakombo awa tanga lobaki ke ye héritier de mutaza héritier ya makambo tout de la musique tout to pesa ki ye malobate tant batia ki ye patron musique congolaise ba pesa papa mundabi malobate tant ye mo pe ko fero mide a lobi ke héritier makambo tout héritier que non pesa malobate donc tant ozo ba mamuno na TV il faut que yeba mamuno ozo ba artiste et musicien quand tu dis yo zo déclarer que bato ba finga bato batinda bato ba finga yo posana bato oyo tongo midi pourquoi bazo fingela rayo bato ozara pe na bango obenda ba matoite oyebisa bango te que non il faut pas kotinda ba finga te parce que ngane na ba no finga te nazo ça la déclaration donc obendi bato no matoyi ba finga te total asko musique ngo kenendene parce que yo quand ça ndengo loki na TV lobi que non bato ba sala musique ba profitarande bato zo fingana bango non total biso to finga te ndeti ngabo na leki na TV na fingi niyo ni musicien mo ni na fingi ko tuté donc tant ozo leka na TV quand c'est comme si ozo biso tikala biso beta rumba musique congolaise oto yebi ya wana yo sikoyo obeta musique mo bo toze baté oza wapi lelo zawa lobi donc ozo luka ba musique mais biso toza wana odemba des temps toza wana odemba toujours yana banzembo zo tikala et comme banzembo bakomi ko comparango na banzembo mususu ce qui est mal. D'accord président vraiment au penza toro na katio parce que kuna bakomo signalinga déjà il faut na kata il faut te parce que yo so simbi biko okolo ba penza au lobby depo bandako lo bolo bepo lo ba malembe mais mingi c'est bon président lazana mo posa mot de la fin on peut s'absona programme ya nani ya rep à la team mikolo bozo répéter te tozo ebate yango ni ba problème au kande katino ba rep ou bien non nazongi siko na la team siko ne nazongi siko moi question siko za la team de nazongi siko yo la team ya hérité Watanabe c'est-à-dire toujours répéter tepo toi na studio to travail journée tam so mona ba messé bazongi na tongo mso 6h 7h il faut ba paiement ba voix zo mona bo benga bango tsusu 14h rep tam bo sur rep on a 20h ba côté sur studio vous avez dit que non, on dit tout forcé. Non, bah répétez que tu reprends une habitude, mais aussi ça na studio si là parce que tout qui est derrière, tout y est mis derrière banzembe belé, mais je vous assure les amis, tout simplement moi, c'est vraiment un album, hein, où écoute la Marquise, n'a pas déjà mais et tika album écoute là, cet album contient sur Zabanze Bebele, mais Batunde Bazo Yaka Rosomba, mais Arabi, il faudra 16 chansons, des génériques, tout simplement. Moi, il y a bêta, il y a Banzembo, il y a bêta, Batu Tika la Rangozo Yoka, Ngozo Silatende, Batu Yoka, la reine des Sabats, Bazo Yoka, Posta Ngozo Silate, Batu Bazo Yoka, Gogo Bande Langota. Combien de fois c'est facile à chanter, c'est facile à retenir, et dans la phrase Oyo, Basi Balingaka, au senti. Non, quand il chante vraiment avec son cœur. Et après Studio Awa,
les 14 toi na Loufou pour des productions les 14 les 15 avec Simon Teka à l'avant. Ceux qui aussi les 17 il y a que Paris. Si Dieu le veut, à Rozong la biso avant la fête pour que tu fêtes na bande ko na ba public na biso parce que ba proposer biso moi ba concert moi ba festivité parce que biso tous ça pour ça après ba élection tout fêter bien musique et zobeta ba et ça que non et ba ki so ça puis kota na ndaku moi te que non de abo to lingi bongo to lingi pena que non élection leki pour nga na voter na candidat na nga mais na habité sur nos à côté ba Jolicia tout côté ba Marquis mais d'accord président mot de la fin ba salutation tout kabana no ka bien te poani na roboena na pe opesa ba mbote mais te pesa mama za na Canada mère na biso soki yo tende ngana ba Jolicia on a habité to yeba na ndeni ni yo salinga te mais loko salanga tandenge ba komi ko zongisa na émission poza ya bon mais émission na chaîne ya bato ya tata mo mona na raté to yebi était bon tonton Mbanda je te salue maman Botanga na Fatou Bouka demo à Montréal puis si code mondial vient sur Willy Mocheni vivement social et puis na Pessimbo na Rodika Pula garçon célèbre de London et Yannick Mesa de Los Angeles na Pessimbo na Kevin et Lolo Kevin et Lolo je te salue Trésor Chimbalanga yobi oza mobange na rumba lisusu ya soin Ferrego la yembaki mais ba oyembo lisusu pas monsieur le chanteur Trésor Chimbalanga Gilo Vakala la wetu na Pesimbote na apôtre Abel Maya Angelica Nzumba Juif Noir Mireille Leka ya Chama Sunda na pesi maman Lolotte Molisho maman Cessé Mbote mère Adjogo et puis Sandy la fleur maman na Gresson depuis London je te salue donc yeah. Merci beaucoup. Nous voici déjà à la fin de notre émission. Là, c'était Adam Luzolo, ouais, mère chef Haute Afrique du Sud. Yango, mère chef Haute Afrique du Sud. Haute Afrique du Sud, il y a un cadeau vraiment. C'est pas donné à tout le monde. Au moni, vous allez la site, mon corps, vous allez la place, mon corps. Et puis parce que depuis na banda au Kende, depuis na banda au Kende, non, on a été là mon corps. Tout. Mère chef, nebi ko ngama desu mingi na yelo madesu. Osani il faut l'exaka pour bato batinda facturer facturer donc botaba fana la team base facturer. En tout cas, je vous aime beaucoup, restez branchés sur clebois.com. Bisous, bye. Vous êtes responsable,